Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi de ma part, je vais bien, je me fais grâce au nez là. Alors aujourd'hui, on va préparer notre poisson. Poisson à buisson, voilà. Poisson à buisson dorada en espagnol. Na évité na français, ceux qui ont né, biso yo, babingango dorada en espagnol. Alors je ne sais pas. Na français, ce qui est dorado, na évité. Ce qui est dorada, na évité, mais na évité en espagnol, dorada. Dorada, ils ont dit où ils ont mabundu, mais ils ont un peu grise, ils ont vraiment couleur qui est un peu grise, moi, n'est pas bien, mais ouais. Babingango dorada en espagnol. Espagnol dorada. En français, j'espère que c'est dorado. Si, c'est une bonne sanité parce que moi, là, voilà, dorado, dorada, ou bien dorado, na piso yango yo, toki ndoko tumba yango. Toki tumba dorada na biso, ou dorado, toko tumba mbisi na piso lelo, toko sala yango ya kotumba. Na kisapi bandeko mingi. Mabundu, ezaka soki otumbi on pisa kitoko. Totumba mingi ba Thompson, msusu ngolo. Mais bambisi msusu mabundu penza totia ngo mingi penza kate. Totumba na biso mais mingi te mingi na kalinga kulamba. Voilà. Lelo tosoki kotumba ngo. Alors pour na kotumba mabundu na biso bien dorada na biso toza atona besoin. Bepis na biso yango yo. Oyo eza poireau. Poireau na ngeti kali muke na 600 lelo. Voilà, parce que na somba poireau mon babu na tina frigo na go kata ndamda. Voilà, so puis s'agit na lambela onyo so na lambele. Voilà. Ah, toza na piment doux ya jaune na ya rouge. Toza na matungulu na biso. Toza na céleri, toza na poireau, pe toza na l'ail, ajo. Voilà. Toza na ail na biso. Oyo eza tosala sauce oyo pour accompagner mabundu na biso. Alors awa pour assaisonner mabundu na biso, toza na besoin d'ingrédients mingi te. Toza na moutarde na biso, toza na muscade, toza na poivre blanc, toza na ail na biso ya poussière. Pour assaisonner mbisi na ail ya poussière. Et puis toza na tangawizi. O tangawizi na sina longo yango ba poso. Voilà, na bongi c'est déjà. Awa toza na bouillon na biso o ya poisson. So poza na bouillon o te, o kosa n'importe quel bouillon et poser non problème te. Voilà. Biloko na biso o tosa mokola lelo yango. Donc lelo juste na otumba mbisi. So otumbi mbisi bato mosusu babelanga pourquoi osala biloko atumba accompagnement osala te. Voilà. Non, ça l'accompagnement bien sûr eza pe likambo temps parce que tozotala temps nalinga ba vidéo nange eza milai te mais jour mosusu na osala pe ba accompagnement mais na ba vidéo ya liboso eza na ba accompagnement bandunda ba légumes na mosusu na sala mais comme na sala na ba légumes na osala ka oyo mais biloko mosusu eza nango otolia nango pembeni yo kosala msusu madesu otie pembeni okosala msusu épinard okosala msusu ngai biteku okosala ba légumes ete bele pondu okaka omoni osala okotia pe makemba okotia pomme de terre donc ndenge kaka omoni ke okolela mbisi na yo. Alors ngai nazolakisa oka juste ndenge nini okoki kotumba mbisi oyo pe comment okoki koassaisonner yango. Bon, excusez-moi, malheureusement, na kolakisa bino te nde na nettoyer yango parce que nazanga moko na caméra, donc je suis désolé. Moi vraiment bon mon atelier en nettoyer soué na ngezaki na lakisa bino comment na nettoyer yango ndenge na osukola yango ndenge na otyango ba nzela to ba sine wana. Mais malheureusement na kolakisa yango te parce que nazanga moko na ndako ta filma nga eza te. Musala donc papa m'a filmé ngai. Alors aujourd'hui je vais faire ça ngamoko moi-même. Alors ok qu'on nettoyer siko yo mbisi na biso
nangi na luba susu mbisi na biso basi balongoli yango bekaye balongoli yango na wenze parce que na expliquer bino so sombi baosaleli yango deja na mbongo kaka oyo osombeli donc bakateli yango mpe deja bamikila wana balongoli nga mpe deja baoyo balongoli deja baekaye na basalite na kati yango juste nga na kosukola yango kaka bien na konettoye soki onettoye mbisi longola banoir oyo onettoye yango bien na mai nettoye yango bien ekomi propre omona mbisi wana ntango osala kolamba yango ebima kitoko makasi na goût na monoko mais soki otiki babiloko ya noir oyo ntango olamba yango ebima mwa bololo mwa goût bien te ebanda goût kitoko te voilà nakie sikoyo bopesa ngai mwa 10 minutes na nettoye mbisi na nga nde tokutani na assaisonnement. Voilà. Alors, tout ce qui est sikoyo tosukoli déjà poisson na biso. Parce que yango on a changé même récipient na ngai le bassin pour l'assaisonner très bien. Parce que na ko assaisonner beaucoup na ko assaisonner vraiment à l'aise, pardon. Alors, poisson na biso yango yo moni na nettoyer yango bien na kati moni c'est propre. Oui, la carte c'est normal. C'était sur l'onglet. Regardez. La nettoyons vraiment bien. C'est quoi? La type vanzilla. Oui, c'est juste un belly. La carte vanzilla. On a pas de bateau assaisonner poisson. Il faut qu'on assaisonne. Il faut qu'on quand on va pour taper vanzilla pour mon ingrédients, épices et tout bien. Voilà. C'est quoi? Nazokende sikoyo konika sikoyo ba épices mosusu ba légumes otocha légumes donc poireau oyo eza poireau toana poireau et puis oyo eza matungulu nasangisi yango na céleri bon céleri yango nazwi ndambo na kati na banzete nango oyo banzete eza très important na kati yango nakozwaka ail mibale nakonika yango ensemble mpona saveur mais na utiliser beaucoup plus ail ya poussière mpona assaisonnement na biso. Alors tokende obanda na bandi liboso na matungulu na céleri. Voilà. Allez, naye kotia poireau. Soki osala mbisi no boye yo moko oza fanatique ya poisson na soki ozo assaisonner na biloko na olakisa awa oza fanatique atie ail mibale. Alors sikoyo tozokende sikoyo konika yango na molinex. Voilà, tokende sikoyo konika yango. Esili sikoyo tokende komanda ko assaisonner poisson na biso. Voilà, nasepela mingi na bassin oyo to pe récipient oyo po ezaka monene epermitanga na assaisonner à l'aise ba biloko na ngai ya kolamba. Voilà, tokobanda na tangawizi. Tangawizi na rapa yango juste na rap na biso. Alors, on a besoin juste de jus de tangawizi ou bien gingembre. Nazo tiaka juste jus ya gingembre na biso. Voilà. Voilà. Alors, c'est qu'on a qui doit ail à poussière. On a baki na kocha ail mingi tina oyo na ndenge na niki poireau kuna na céleri na tika dimbuma ail. Ah non, c'est juste non ça ail à poussière. Ail à poussière on a besoin na mingi bon. Bien sûr, je n'en vraiment bien.
Voilà. Natie ail à poussière. Après, on a muscade. Voilà. Natie muscade. Après, on a poivre blanc. Poto un pimento blanc qu'on a battu. Donc, natie poivre blanc. Voilà. Après, on a le assaisonnement nanga oyo. Ou bien bouillon nanga ya poisson. Nazo ke chango seko. Yango yo. Na chango. Déjà, paquet mon bâti, déjà cascade, ndambo na 5 000 déjà. Voilà. Après, on a moutarde. Moutarde yango. On a moutarde. Voilà. Nazotia sikoyo nini nanikaki poireau na céleri na matungulu yango natie na ail. Voilà yango natie. Après nazotia mungwa parce que ba épice nanga o natie na ba assaisonnement nanga natie eza na mungwa te parce que ba assaisonnement ya awa batiaka mungwa te za ba bouillon batiaka mungwa te eza na sans mungwa. Mosusu pe ya moko eza na mungwa mais majorité eza pa na mungwa te. Natie de luto mungwa oyo nabakisa moke po ba assaisonnement oyo eza na mungwa te. Soki obiosala yango bende bato mosusu namona atie kibe manger bien otia mungwa te ya awa soki otie mungwa te mungwa ezala te po ezala na mungwa te ba assaisonnement donc ozo obligé obakisa mungwa ntango ozolamba yango parfois omona na otia mungwa mpenza po ba assaisonnement ya awa ba bouillon ba nini ba assaisonnement nyonso awa ezalaka na mungwa te. Voilà ngapi na préférence ya sans mungwa mpo nga moko natia mungwa na nga na yeba mesure mungwa oyo na otia. So na mboka oyo oza ba assaisonnement kuna eza na mungwa utiliser ka yango neti so bouillon eza na mungwa utiliser ka bouillon ko utiliser na yo mungwa te. Mais nga natia mungwa parce que ba assaisonnement na biso ana ba bouillon ezalaka na mungwa te. Voilà. Sikoyo naoki bakisa huile po ebelisa mbisi bien. Mbisi mpe eza na mwa ba huile mais naotia l'huile okotia n'importe quelle huile. Nga natie mi olive po etumbama bien. Allez, etumbama bien. Kotia pe girasol ba huile ezebele. Voilà. Alors, sikoyo tokende ko mélanger yango et pour assaisonnement na biso ekota vraiment vrai bien. Bon Brazzaville vrai bien na mbisi. Na poisson na biso. Voilà. Voilà. Poisson na biso yango yo na balusi yango penza très bien. Pour côté ça, l'épice na banzela oyo. Donc l'épice faut côté bien na banzela oyo. Si na bakati awa. Voilà. Pour côté l'épice bien. C'est ça. Bakati awa. Voilà, c'est quoi vous bouillez. C'est vraiment plus ou moins 1 heure du temps pour épicer côté vraiment bien, vrai bien. Après les matouiller bas, kochango na fort poto tombango. Ozipiango lo mo kata papier aluminium ata on fait nous comment on zipi bien après. Si on pendant 1 heure, si on tombe. Voilà, poisson de biso yango yo, tout bien, passer l'oignon pour
ba épices na biso bien assaisonnement na biso et côté vraiment bien vrai bien à poisson et côté bien à poisson et ça et donc il faut d'abord pendant 1 heure après ce maturo et retombango na four voilà yango wana toti kango bongo assure voilà 1 heure de temps na biso côté voilà mon assaisonnement na biso est changé couleur donc il côté bien na poisson il côté vraiment très bien alors toujours qu'il est côté en haut na four voilà poisson na biso dorado bien dorado na biso yango toti yango déjà na plateau na biso toujours qu'il côté on siko na four na sali le papier aluminium pour na mbisi eza penda volume musuli na weza penda munene yango na sali papier aluminium pour échauffer makasi pour ebelisa mbisi bien moto wana ekota vraiment tina kati alors yango nazoki siko kotia yango na kati ya four pour ekosala kaka 45 minutes ebeli voilà alors poisson na biso yango wana totia yango déjà na four na ti moto na 200 degrés na débit après na okitisa yango na 150 so ebandi échauffer makasi na okitisa na 150 et ebela wana na 150 mais na kobanda nango na 200 degrés voilà voilà mbisi na biso eza na four ezokontinue kobela asko toyoki préparer balégume na biso oyo totia likolo matungulu na biso na bapimadu na biso towana pimadu ya rouge ya jaune na matungulu na mwa ai oyo eza basileri na poiro mpona nikaki mpona na assaisonner biloko oyo etikali yango nde na osalela yango sikoyo sauce na biso voilà voilà tozokontinue sikoyo tolingi tosala ba sauce na biso nde nalobaki totie nzongo na biso na moto alors tozoki kotia sikoyo huile na biso voilà tozotia huile na biso kanga basauce oyo accompagner poisson voilà voilà huile na biso échauffe makasi tellement voilà tozoki sikoyo kobanda kotia tozobanda no na bapimadu na biso parce que eza mwa makasi voilà stratégie eza soki ebela rapide elemba rapide tobanda na matungulu te banda na yango esalingani na mafuta wana apres nde oyosa matungulu po oyina yango te parce tomati toyebelaka makasi olemba solingi elemba rapide banda na yango voilà po matungulu eza nango pete soko bandi na matungulu ntango oyo kotia yango mwa matungulu esi elembaki pimadu ezolembaka te donc obandi no na pimadu apres nsima oyo kotia matungulu voilà pimadu na biso esali mwa kolemba moke siko tokotia matungulu tia matungulu na biso apres tokotia na ai po babiloko oyo ezalaka nango pete matungulu na ai ezalaka vraiment makasi te ezala nango pete yango préféraki kotia pimadu liboso po eza mwa makasi nde nsima naye kobakisa matungulu na ai alors nazoki soko koremie yango soki kobala voilà sikoyo naoki kobakisa poiron céleri na ai oyo nanikaki na monex assaisonnement etikalaki na poisson yango oyo naoki kosangisa a voilà naoki siko kobakisa voilà ti apres a totika yango soki toka moke ntina ndenge ekolemba nde tolongoli yango
nde wana tokitisi totika yango awa etoki so moke ti ntango ekolemba après nsima ebeli tokitisa yango totika yango ebela mpe elemba mpenza mpe makasi te mpo eza pour accompagner juste likolo ya poisson. Voilà, alors tobakisa yango mwa mai moke kaka mpo elembisa yango. Voilà, oyo tokisa yango mwa elemba. Voilà, voilà, ah poisson na biso déjà ekomi prêt ebeli déjà tokoki obimisa yango. Voilà, mbisi na biso ebeli tosoki esiko kotia legime na biso bien baépice na biso to sauce na biso plutôt pardon oyo tosali sauce mpe ebeli nango yango wana ekomi déjà prêt. Tosoki esiko kotia yango likolo mpo na présenter binango. Voilà chers amis, tokomi na suka poisson na biso yango oyo dorada ou dorado na biso yango oyo tosali yango bien, toassaisonne yango kitoko, totumbi yango kitoko ebimi vraiment kitoko oyo baloba delicioso en espagnol, délicieux. Donc yango oyo okoki mpe kosala yango na ndako oyambi bapaya osali okolia na makemba kwanga fufu pomme de terre. Donc c'est ça, donc nga na kolia yango na pomme de terre nasali nalakisa yango te mpo nazalaki na besoin nalakisa bino kaka poisson ndenge nasalaka poisson na nga dorado yango oyo kote mpe ya motu yango ebeli kitoko. Mitu ya mbisi nde ezalaka très important. Voilà, yango ebeli kitoko yango oyo. Donc c'est ça mpona lelo tosuki awa. Nzambe abatela bino, merci mpona fidélité na bino. Bosabone massivement. Yo mpe soki bosepeli na video na biso bolike botiki commentaire na se et bosabone bino baona bosabone te bosabone massivement na Victoria Cuisine TV. Makambo ya kitoko eza awa. Donc c'est ça, bosabone massivement olike otiki mwa commentaire na yo na se soki osepeli na video na biso. Donc c'est ça, nzambe apambola bino nyonso, nalingi bino mingi. Mbote na Niclette Louembe na Belgique, mbote na Niclette na Maroc, mbote na Nana Lusala Nana ma copine na Belgique, mbote na Karine Peka ma copine na France. Mbote na bino nyonso, nalingi bino Niclette Kuso na Espagne. Bino nyonso boza ebele tellement, bino nyonso bolandi nga na famille Konzi, bino tout famille mobimba bandeko ba camarades napesi bino mbote po boza tellement ebele. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Votre camarade, moi. Bon appétit. Apôtre Martin. Nabusa Nyote. Apôtre Martin Mankoma. Merci beaucoup. Merci, Apôtre Martin Mankoma. Na maman Linda Nabana. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Famille mobimba ni église mombabete ezakuna na Belgique. Nzambe abatela bino nalingi bino makasi. Donc tosuki awa bye. Yes.